tous les vrais, connectez-vous, abonnez-vous à la chaîne Echo International avec le pasteur Flamme d'Angola. Vous ne serez pas déçus. Moi-même, je me suis déjà abonné. Et toi, faites pareil. Check, c'est Dino. Ndeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo, na Congo Prince un peu partout dans le monde entier. Boyebi ke émission na bino o bolingaka mingi Echo International, émission Echo International. Ezalaka présenté par le pasteur Flamme d'Angola. Na nzela na caméra kuna tozali na Papi Bandala shooting. Et sans oublier Cédric Makela, l'homme valable. Boyebi tango bozoyoka Echo, ça veut dire la nouvelle. La nouvelle dont aucun dépendant de la source que vous avez une information peut toujours satisfaire bino peut merci pour la message vous autres de la il y a encouragement vraiment Nzambe il y a Abraham et Isaac et Jacob apambola bino lelo là où tu découvrir sous un grand musicien oyo parcours est vraiment kitoko attends à présenter était c'est pas bon déjà mais il faut la présenter parce que tout le cas qui est na voyage ndepena bazongi et international to bité photo au local na ba information auto qui contenu yé donc les loto yamba artiste musicien Rio le Bogard oyo azako évoluer toujours kaka na wenge musica BCBG donc bon shit bon genre donc BCBG et pas il y a président Jibin Piana Moutou Pamba voilà directement nous présenter nos invités na ngai ya mokolo na lelo sans plus tarder nous présenter invité na ngai un jour Rio le Bogard. Bonjour pasteur. Vraiment émission internationale et c'est peli ko yamba yo lisusu na émission mokolo na lelo parce que to lokaki yo ozala kité ozaki na voyage na orchestre wenge musica BCBG donc wenge musica BCBG donc bon shit bon genre to nino to le voyage et les kaki ndenge nini. Oui, le voyage ça va donc Guinée équatoriale et pas à Théodore Obiangema le vice-président Obiangema. Donc le président Théodore Obiangema, lui s'appelle Ngema Obiang. Donc voilà, il est très très bien. Tout ça, 8 semaines et 3 jours. Mais tu as qu'un concert mon gars. Mais il est très bien. Mais vous savez une semaine à 3 jours comment vous avez un concert moko parce que 10 jours vous savez qu'on a normalement vous avez un 7 concerts 5 concerts comment vous avez un concert moko espace ils allaient qui pensa ou comment non ils ont programme il y a yemo kaka anayi topé manaye topemi je me souviens de ce que tu bételier. Donc il y a un artiste planétaire. Donc star il y a planète. Il y a star, il y a américain, star européen, star africain. Ils ont une bonne année. Mais cette fois-ci parmi les stars il y a Yambaka et la star il y a Lingatro. Et c'est que papa chéri. Après préférer que si vous avez une bonne année, et dans la vendre peu botozo lia tozo mon anapé. Ce qu'on a parlé na yo wana o ayamba biso ba ata ministre commenté. Oh, le Bogard n'a parlé na yo oyo ayamba ki bino. Ata ministre commenté. Ouais. Ata ministre commenté. Mais ayambi papa chéri kuna. Toya kawana to sali bena une semaine et 2 jours. Je me souviens bien bobé était là au concert. Déjà ba délire kaka mutambo ngazoli ambongo nae. Rio de Bogard to fano awa est-ce que tanga ba bobé la yé. Bobé ki na chier ou bien na salle moko de quelconque. Chier kaka. To beti ka chier wana ba créer bena autour de la piscine to nyati bena maman ndoule. Donc quand tu es président de la République, to bien ka président de la République. Président de la République a Ngouloumi Nassé. Ngouloumi na danse papa chéri. Donc il y a un moni à l'ingaki concert sans caméra ni photo. De ba délire na ye. À ça la peine Maison Blanche na village natal na ye. Na Mongomboine.
tant une semaine on a tout ça on a Malabo na capitale après yo mema biso siko na village na eskat to kenai ko lia ko beta bandule wana donc voilà. Voilà, Rio le Bogar na lobi boye sikoyo tant bokomaki na Guinée équatoriale, quand bokomi na Guinée équatoriale accueil ya ba fanatique ya BCBG kuna bayambaki bino comment? Non, tukenai makamba ba fanatique te. Tukenai kamba la moko makamba présidence. Ya ko tutayo makamba fanatique o ninte makamba kuto communauté congolaise kututi. Ega makamba likolo mbala moko. Tuyiga mbala moko likolo kaka. Voilà. Voilà, je crois na kino bana zabra na yambi Rio le Bogar ya Wenge BCBG ya Jibem Piana Motopamba na Pesimbote na évangéliste international Ange Mwamba bazolanda na moment oyo Boss Faustin Mambote na Lyon ozolanda na minute oyo na Pesimbote na Erkeli photo Shalom Kumase ozolanda na Pesimbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles na Pesimbote na Casse Okito papa na Précieux Okito wumela na yo na Pesimbote na Vincent Cook nzamba pambola yo maintenant esirena na toujours na Rio le Bogar banda bouti voyage à Guinée équatoriale vous allez combien de temps awa na Kinshasa? Avant mes meilleurs vœux, na boss Faustin Mambote, na PCP Arkeli photo commencé, na PCP Bambota trop. Depuis tout est qui dans 3 jours, tout fraîchement pina donc voilà 3 jours kaka. Voilà, lentement vraiment donc les grands stars à l'objet qui bazaka na 3 jours depuis bazongi awa na mabele na ya Kinshasa. Voilà, tandis que surtout quand on a na penza na mozindo pena wa émission na biso moko na lelo le Bogar avant de voyager ba rumeur ebimaki ke Rio le Bogar atiki Wenge muzika ya Jibem Piana atiki BCBG alongwe na ye afai na ye aloba sala mouvement na ye vraiment ba rumeur wana eserikilaki partout babengaki ngai na bato tout na 4 coins ya monde babi en tout cas pasteur Flamme d'Angola le grand journaliste Lukela biso Rio le Bogar alongo le pas papa chéri ndenge nini bien moni Rio le Bogar yo autika voyage maman na juillet il mtaka mieux placé à répondre biso Rio le Bogar olongwa to bien longwa izaki na koma ba rumeur wana bon a rectifié Rio le Bogar exactement na za hygiène les lobes na bana babenda ba beauté tout bakena na ba semence wana kena pa bana na koma na papa Rio. Oh. Donc non rumeur wana eza ba rumeur en fait et la réalité c'est que Rio longo wenye donc voilà ngaza na lobakango pona kosukisa na komi na Wenge pona kosukisa na komi na suka na Wenge BCBG oya Jibem Piana Motopamba do pona kosukisa donc na longo ete nazali. Voilà, héritier Kasongo qui yango Robert Njozi le grand coopérant bobena tuna papa Rio na tuna question wana nasi a répondre bino ki alongwa na ye et pas ya Jibem Piana te Robert Njozi le grand coopérant Denjolanda pasteur Papi Situ nasi bolandi yango Fabrice Kimpala bolandi yango Rio papa Rio le Bogar alobi ki alongwa na ye na BCBGT. Voilà, maintenant ici, on a toujours kakana papa Rio le Bogar. Papa Rio le Bogar, dans le début, na carrière, nous sommes au Salina BCBG. Mais les bana nous au balandi pour l'école na yo. Non, bah moi bah mié bitimana tant ba kombo ezate. Vraiment ba miyebi parce que dans l'orchestre surtout ba comment na moi Rio na bango mo miniature au moyen tanga ba comment na bango ezate vraiment ba miyebi que non quand wa yemba ba yo sa bango koto bino nyanta le roi Rio donc voilà voilà pour moi c'est une fierté que l'artiste peut ba Rio pe miniature ba komi pour le bosso ba baza yemba pour na yemba faut chanter et avec la force du muscle mais les lots comme aisément
bato belé bazwi pena idéologie. Donc pour moi c'est une fierté. Voilà, donc inutile autant que non un tel, voilà. Voilà, nasi relibange komeli mukolo na yango. Parce que eloko seke bimi mukolo na yango yeba kaka oyo e komeli ye. Papa Rio, question na monsieur Zaboye. Nalobi lelo tango zo fanda ozomona ba débat autour ba débat inutile ezoleka na ba musiciens. Conseil nini opesa na bango bazolanda na moment oyo ba débat ezoleka ba musiciens. Donc tant ofanda na ndako omoni musicien oyo bazana ba guerre oya findi oya zongisi boye parce que tant que yo papa Rio conseil ni ko transmettre pa na bango. Non, pour ngai namoni biloko wana eza na place te na musique ya lelo. Musique ya lelo ezande yembande binande betande. Elomna on vient na Blaise Boula. Yembande binande betande. Musique ya lelo eza bongo, musique ya lelo eza teko biloko wana. Et ça la ka yango eloko moko te. Soko oyebi, soko travailler bien. Ba polémique, ba kokodimbela, ba kofinga. Et il y a une musique. Voilà. Voilà, papa Rio apprécie déjà nini. Comme ça apprécie argument na ye, ali wana tende za musique. Oloba musalande imonana na miso abatu. Maintenant ici vraiment naza toujours na papa Rio a évolué toujours na Wenge BCDG et pas il y a Jibin Piana Moto Pamba. Papa Rio na lobi boye quelle relation au yo za la kanayango na ba collègue na yo ya Claire Wenge Mobimba. Ouais, relation est bien, ba mission tout sans exception to coopérer na bango bien. Non seulement ba musicien, na na relation peut bien na ba loko ba boss Adonis Mayalos. Na ba Guijedem patron bana makala. Na relation bien na ba que de marque le patron. Donc voilà, donc pour ne pas citer mon collègue musicien en fait. Donc tout le monde tout ça va très bien. Surtout un musicien chrétien déjà. Je prie chez papa Claude Kabunjouale, ça donc faut qu'on ça toujours exemple et bien. On aura bien à tout le monde, tous mes collègues musiciens. Voilà. OK, baloba nangana tout na yo question oyo. Balobi na ba émission na mingo lekaka olinga ko sitara mingi komo nzambe par rapport ya ba musicien minga a oleka a otanga komo nzambe te olobaka na sambela de sika bobabi est-ce que okozo la décision te otika no koyemba na ngambo yo obanda oyembela no nzambe na ebite. Oui, mais c'est bien, mais qu'on n'est pas ensemble. Moi, je suis chrétien, bongo, parce que l'ensemble est Jésus-Christ. Mais qu'on servit, je ne sers pas Dieu. Je ne sers pas Dieu, mais je prie Dieu. Voilà. Mais c'est qu'au fond, comme on a un niveau, il y a qu'on servir Dieu, de chanter pour Christ. On a ce que c'est un appel. Il y a un ensemble. Il ne faut pas avoir ça, on a une cherté. Parce que nous avons lobby oye pananga mais on va yemba te on va prophétiser au comme kaka kokombola na église au comme no yemba au comme no pasteur au comme no prophète on est comme nzambe yemoko ya monique ba sala confusion ba oyozaki musicien na mukili okomi kuna po komika koyemba Nzambe nde ya inspiré Saint-Esprit est inspiré yo. Voilà. Donc pour na yango na kanti nzembo ya petit na moko chanteur na biso mwana pasteur na biso Ozanzambe lelelelelelele Zambi wakabunji Ozanzambe lelelele Zambi alesa Ozanzambe lelelelelele Soki bobo yikondima Motuna tani Israel Bamona mayiko kabona na biteni mibale
soki boboyi kondimi otuna baprofeta bal bamona moto kotumama netumbelo Zambe wakabunji oza nzambe lelelele voilà. Papa Rio mais oyemi nzembo wana ya frère na bino ya église mais yemba banzembo zebele oyemba pe nzembo ya emekano oyemba pe nzembo ya defense na biso Marie Sam oyemba nzembo ata ya mama mbongo esala pe bien na bandeko baolanda yo pourquoi ponga koyemba nzembo ya frère ya église na bino yemba pe ata banzembo o bato balingaka yo sala bango pe bien. Non, c'est ce qui m'est venu en tête, c'est ça. Oui, yelinga na mutu yango wana. Voilà. Oui, yelinga na mutu yango wana. Et tant que ça Saint-Esprit ka muta gidenga na yemba place wana. Oyemba place wana. Ouais. Voilà. Voilà, parmi les musiciens chrétiens, les musiciens chrétiens, les musiciens de la Nzambe, musiciens nini oyo a marqué kayo au moins en soi yemba au moins en pena qui a ozo comme pena ne sikawana. Ouais, il a frère Mike Kalambai. Basé belé, frère Mike a touché un trop. De tous les deux Mike Kalambai et Mike Flore. Touché un trop. Mais na sepe la rande na banzembo. Il y a frère Moïse, pasteur Moïse Mbiye. Banzembo na ye Zarabie Makasi, banzembo ser na biso lor, banzembo ek defense na biso Marie, ma sœur Marie, bazamo ebele banzembo ya frère na biso frère l'homme na sepela na voilà. Nicolo coup de frère l'homme bazana studio, ba sala disque mona sœur Marie sœur Laure Mbongo. Donc tango yango yo bozala calme boyo kango bo sepela. Voilà. Voilà, tu vas voir ma carte c'est ce que tu vas aller. Faut voir que Papa Rio il y a pena chrétien. Alors bango za chrétien après ça ka identité na yo ya zali. Là, tu as aussi vraiment toujours na Papa Rio. Na Papa Rio, la question de Bobo na tunaye, na tunaye. Puis nous sommes tirés na tunaye, mais nous sommes limités par le temps. Papa Rio, na lobi boye na parcours na yo. Na parcours na yo na BCBG. Na parcours na BCBG. Concert nini oyo beta. Ti lelo ils de la yo kaka. Concert, il y a le concert le plus long du monde. Concert Tobeta dans stade, dans foire. Tobeta concert de 14h, non, de 20h à 14h. De 20h à 14h. De 20h à 14h, il y a l'aube. Ouais. Donc, concert, on a le concert le plus long du monde. Il y a un trop. Concert à Zénith, l'inoubliable concert. Voilà. On est le conseil c'est bêtement. Au bêta conseil danger belé mais o yela nga pena na mutu yango wana. Voilà. So quand on fan daka on parle ba image wana et ça la kayo nini Papa Rio le boga. Ouais, ba image wana et ça la nga bien makasi. Ça la nga bien que vraiment tout awa to komia donc voilà et ça la nga bien. Là le go la yo okangisi photo on bimi bien orande ceux qui batali photo no mo bakangi ce bimi bien et ça la sentiment voilà et voilà et ça la nga bon voilà le boga to nisque to na poser parce que ba pesa nga ba question bilé na poser yo mais toujours la rata na biso na lobi boyi bana poto ba bona na tout na question boyi ba bi pourquoi pas président Jibin Piana a continué à album monté que oyemba na compte BCBG. On a des questions à retourner à président Jibin Piana. Et puis d'ailleurs pour ton information, comme ça la disque na BCBG est sujet tabouté. Il y a une question aux à l'après. On a mondé on a prêté, mais on a l'après, on a ça là bon c'est bon c'est là déjà qu'on s'appelle la macasse. Voilà quoi.
OK. Question monsieur yo ba benga na tuna yo. Balle de match na yebaka titre ngo na nga benga ka balle de match. Et on lit parce que ba condition et obimate donc to yeba te forme na pe bandaki forme na tango bandaki ta na forme mais ce qu'on a moment pe na forme na zo yeba na te to yebite papa Rio de Boga nini o transmettre na bana poto partout dans Hollanda yo. Non, disque on a le disque le plus combattu, mais je crois que tu prometa bango trop, mais cette année ils ont bima. Kutu nento lo baboye semaine prochaine papa chez Azozonga Soumikili pour Kataïga pour un concert wana tukinaki Guinée équatoriale. Azozonga Soumikili toujours pour avant un niveau à mixage pour un disque na bima. Bon dans la calme mais on a disque moi plusieurs titres. Bon c'est pas là vraiment bon déjà c'est pas la liboso na yemela bino na ki na munoko na biso abandon wena muga na ganchoni gagisamu ikimina igusanguluzaga manunga mamuna ye mulunda wa bantu malan mulangala muga jimana jiminu papa cheriji bempiana mana bintu wa bajinabio eternité ya bolingo hata nzote kufi amour réseau vivre ata dans l'au-delà na kotinga mukaka Julie apela bifuna bolingwa teza kilo jamais bakomemisa yango na portere wo kifunda ya bolingo ateza kilo jamais bakomemisa na portere ni lo banini. En fait jamais bolingo komekisa ngo soupe na moto ozo bolingo na oboye omekisi yoka bolingo na nga soupe na ngo ndenge zaka ya mobulu okososi neti ne ovanda boye obetela bato momi na nga zaka bien momi na nga na soki pena to abiso mo na chambre azaka bien momi na nga za na comportement bien momi na nga kajola ngai momi na nga chishonda soko beti bongo moninga no mususu obeti wa koyoka lisolo ye pa olingana na mekanano ay wana momi wana bakumisaka na za bien zandeni soto bakumeka ngo eke bamekika boye pe ekangi pe olobani nsiko oyo comprendre ato lembi ndenge nini bifunda na yo bolingo zana ngoka na yo kaka makasi kaka na yo ata eza ndenge nini ekufela yo na motema voilà. Wana ezalaki conseil ya papa Rio de Boga papi bandala shooting na si oyoki conseil ya papa Rio alobi nini alobi kilo ya bolingo jamais bamimisa yango na porteur donc Cédric Makera non valable oyoki makambo tolobi napesi mbote na mon père spirituel pasteur Idi Amin na Dinzoki Mbombo Char d'été napesi mbote na pasteur Tetenda ya prophète Isaac Mabunzo et sans oublier prophète chancelier Lema napesi bambote ebele napesi mbote na commerçante monene Janine Kumba ma grande sœur Janine Kumba donc une grande commerçante na République démocratique du Congo Janine Kumba nzamba pambola yo napesi mbote na famille Lukaya Fiston Lukaya Yola na lokola na Ethiopie Fiston Lukaya Yola nzamba pambola yo namoni otangi ba pasteur trop opesela ngambote na ba deux jeunes frères nanga ba frère nanga propre pasteur Yves na Londres na pasteur papa Placide na Afrique du Sud na Cape Town donc na kanisi bango na ba madame na bango na ba famille na bango na ba ministère na bango pasteur Placide na Afrique du Sud nzamba pambola yo abondama na pasteur Yves na Londres pasteur Yves na Londres vraiment beaucoup de chapeau God bless you émission na bino yango yo Eco International vraiment na sepela ba mingi sona yambi papa Rio le Boga vraiment aloba na yima lembe mais aloba maloba moko ezo na lembe mizokota donc na rapena laisse na yambi na émission vraiment alobaka bien alobaka makambo yozo mona azoloba ni malembe mizokota ka voilà papa Rio le Boga nalobi boye mauvais souvenir na yo nayebi ke na émission tosala olobaka yango
olobaka yango mauvais souvenir na yebi ke mauvais souvenir ekozala moko to mibale ebakisami mauvais souvenir vraiment ezalaki nini ezalaka nini ou bien eza nini mauvais souvenir na nga ezalaka concert mo tobetaka na lemba boye oyo tokobeta concert bafan balingi biso te baobenga na biso na podium wana bene eza mauvais souvenir. Le reste eza na kaka vie ya motu ezalaka fo kutana bana baku ya bandenge na ndenge voilà. Ok, ozalaka informé à tout moment nalobi tala polémique oyo euti koleka awa ya président Weranson na pasteur Denis Lesi oyo alobi oyo azongisi oyo asali boye oyo azongisi boye moto vraiment pelaki siko etangi koza papa Rio Le Bogar opesaka mpe baconseil ntango wande koyoka babiloko yango ozotala na asi mpe otalaki yango siko conseil nio okoki kotransmettre parce que kokanisa te ke pasteur bapiaka ye conseil te non. Nous sommes des pasteurs, nous avons des conseils. Si on dit que conseil, il y a des conseils. Conseil, nous devons transmettre un événement où il y a. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas digne d'un grand homme. Bon, il y a un grand homme. Ce n'est pas digne d'un bango. Alors, le quoi, on a un scène à bango. Donc, le baka, comme Kouseka, il est digne d'un bango. C'est ce qui est avant. S'il n'est pas digne, il y a un grand homme, mon ami Balé. Voilà. Voilà, maintenant, ici, vraiment, tu as toujours Papa Rio Le Bogar. Na pesi mbote na maison Diambana. Maison Diambana, ils ont une maison de production de clés minutes et fabrication. Ils ont quand le courant na numéro 40 na commune ya Kasavubu na direction Gambela. Donc maison Diambana, ils ont une maison de production de clés minutes et fabrication. Ils ont un riz de Kolama numéro 40 na commune ya Kasavubu na direction ya Gambela. Ils ont ça la vraiment fierté na République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous avons mes condoléances na docteur Sensi Luyanda. Docteur Sensi Luyanda a aussi fait la papa pena biologie. Papa biologique na yo aboti. Vraiment, docteur Sensi Luyanda, Mobali et Mami Rose Bakou, Luyanda. Donc, on est à cœur avec vous. Donc, on a dit que au Congo déjà à la République démocratique du Congo, ou Paris, on va déjà à la République démocratique du Congo. Mes condoléances, il y a éco international, il y a Ngoyo. Na ningo sa papa na dit que après mission awa na zo benga auto zo kutana na de vraiment nzambe abondi sa mutema na yo. Voilà, lentement et sûrement tozo kindaka mukie to chiter vers la fin ya émission na biso na Papa Rio Le Bogar. Papa Rio Le Bogar. Si le programme de répétition il y a BCBG dans le nini parce que bato misu bango ba ki BCBG ba répétaka misu sauté to ba sur position na bango te to ko la vous mieux placé pesa ba on ba une position to ba position za boye répétition za la ka boye to za na boye to na ba préparatif ya boye. Oui, au fait, comme Papa Chéri a un cheval entre Paris et Kinshasa pour un mixage à disque Nabino, il a jugé bon et a coupé moi temps, moi repos, moi pause. Parce que BCBG c'est l'orchestre le plus demandé. Tobé t'as tellement trop, il y a trop, que non Papa Chéri en tant qu'humain, Abino. C'est la raison pour laquelle il a fait comme machine à musique. Donc, Abidon, bon profiter quand on a un cheval, bon appelez moi repos mon mouké. Donc voilà, Nicolo, tous en a pas parlé. Ce qui n'est les Cambodgiens, tout parce que tellement bien tout à concert banda vendredi, samedi, dimanche. Au moins tu répéter mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche concert. Donc nous autres y a un nini, tout à l'ango. Tout ce bêta concert moko vendredi na Lubumbashi, samedi na Kin, dimanche na Lubumbashi, lundi tozongi Kin, mardi to ke rep. Yokana niveau orchestre wana. Et là orchestre moko donc ya on rappelle apisa comme machine à musique. Ya on abino machine à musique et pe manano. Ba sala mo ba entretien, ba tiang ba graisser yango. Tant que le moteur est en marche, la machine est bandée boulot.
Ouais. Okay, voilà, bana poto ba bana ngana tuna oli sous question oyo surtout héritier Kasongo mokonza Bruxelles, héritier na Kasongo mokonza Bruxelles, alors qui na tuna o question oyo alors pourquoi papa chéri anga oleka na ba émission té parce que tout le monde a ba président mususu aleki après cette information mais yanga oleka té asali peut-être pas 2 ans à mon na TVT pourquoi papa chéri aleka na ba émission sauf que aza respectera pe mon mutu pe musala na ye aza bato ba benga na ba bouche autorisée à papa chéri entre autres il y a Roger Ngandou, il y a Blanchard Moussaka baza wana donc baza wana pona ko loba makambo o papa chéri azokanisa o papa chéri asali na o ya kosala donc voilà chacun son boulot so ya bani ko leka so ba Blanchard ba leka na bango susté voilà mikolo ya to sa na yo mission na ebike na simplicité za kana yango to sa l'émission pe nzamba ko sumé le bien par la grâce de Dieu donc en sens na ndako lobaki na ebike ba journaliste bele ba solliciter kaye ba sa l'émission peut-être à barak na prêter si autant to kuta na ba journaliste na benga ki papa chéri to sa l'émission alobaka na prêter ils a contenu alingaka na ko lekate parce que Roger Ngandou oui baza ba porte-parole na ba rôle kagame ye moko pe ils a utile pe aleki ata une fois 2 fois 3 fois ba fan na pe ba moni papa chéri alobaki il ça la rappelle bien et papa Rio oui message en ils a déjà capté lokola to solo ya wana ngai donc c'est que lito ipa mo konzeyoki voilà papa Rio alobi lito mo konzeyoki nini et yoki donc message oyo to pesi papa chéri ayuki ngupe mbala moko nayebi ke tant on ça sepelisaka ba fan na ye akoba peka ko sepelisa ba fan na ye vraiment na dédié émission oyo na papa chéri l'homme charismatique na musala oyo to sala vraiment ba coup de chapeau ko baka na yango neti papa Rio lobi ke ba benga rabino machine orchestre machine à musique bon limbarate siko na bi à part BCBG orchestre nini susu oyo baba machine ba rolanda bino ba limbarate oyo monaka ba pe makasi na makamba ba concert na ma musique yo orchestre nini oyo za na polémique te atotani moko mi ba les polémique te wana za BCBG la donc kama ba concert banaka za BCBG mtacha libaya mingi za BCBG namona pe Zaiko mais Zaiko abeta beaucoup plus na ba fête pour na ba fête papa chéri pas betaka abeta na ba beaucoup tout boke so beta na fête izaka papa chéri na Zaiko mais na ba concert normal il a mis papa chéri et bon maison mère bato so ba beta apeka ba concert mais pas comme ne BCBG betaka non il y a un monde qui pesa comme machine à musique il y a un moko na Congo machine à musique BCBG faut the best of the old number one big from Congo. Voilà, vous avez un message à papa Rio. Papa Rio, pourquoi c'est bon ta concert au moins la podium indi batondi danseuse batondi dans pourquoi ok baro ça na moka ata 5 mais pourquoi papa chéri azara na culture on est tondi ça ba musicien na ba danseuse na podium mo na bene indi za kabongo pour anine wana ya style ya BCBG ba ben un big deal grosse affaire voilà style nango voilà nulle part ailleurs un style nango voilà émission où il est qui na mbaka papa Rio akimaka question monga na tunaka ye mais moko répondaka papa Rio pesa ngai défaut moko au monde pas papa chéri en tout cas sans défaut hein natikala au monde voilà peut-être ma makasi c'est comme vous allez mais peut-être ma makasi voilà donc papa Rio on dit sans défaut mais émission tout ça là qui est l'équipe papa Rio le bala défaut moka mona pas papa chéri da kanda ça là qui dit kamba vérifier raté maman confirmer yango yango no monisco émission tout ça là ko bala bongo papa Rio we na lobaka bongo mais za défaut te woni zani nazao kanisa za défaut nzo neza qualité bina ya un bon dirigeant faut za biseka sekate faut za toujours na rigueur ya kingondondo
Regarde la King Modondo. Ouais. Ah, Papi Banda, l'émission peut-être qu'il est longue, Papi Banda. Il a vraiment élongé. Vraiment, on a des émissions où on a des grands coopérants, Robert. Papa Rio. Ça biso sikoyo programme ya année où on a dit que aux yango. Aux na moto programme ya année où est-ce que ba voyage ici li ne bokika Guinée bokende lisute ou ba programme ba voyage isalu bezate. Wana kutudo mbula. Magamwana kutudo mama BCBG. Wana mbula. Mwana kutudo mwana lobate ke lelo to lien soso na gena tele mabina na mukua soso na balabala tole soso tole te ma tole ka soso tous les jours. Donc moyen kutudo lobela ngozate. Bato balia ka soso te ona ne ba ko za pemi likolo soso so balie soso ata mukolo moko bobi manango tina balabala ba genolia. Wana mbula. Wana mina ba voyage za mbula. Ok, boki ba voyage za mbula, Papa Rio lobi ba voyage za mbula. Oui, pour la dernière question ou bien avant dernière question. Papa Rio. Mais bon, on a été pour na Shaingenge. Mais la émission il est que à la porte na yo mais pour le moment ba rimer les apena ba bazolo ba ke bon kanate bozo bois kana ba jeter ça pourquoi te wana mulukuta wana c'est un ami, c'est plus qu'un frère Shaingenge parce que nous il a commencé avec lui na bas âge. Tout ça na groupe Jolino. Groupe Jolino avant Wenge. Donc tant tout ça na tikala ko bota mwana te. Lelo mwana nga liboso azoko que ça 20 ans. Donc c'est plus qu'un ami. Sauf que ma musique ezaka bon musique mo ezaka moko mai ningani côté moko boye moko salibo. Mais c'est un ami toyoka na très bien. Shaingenge ibuba ngenge ya trop. Donc on a passé bonne chance na disque na yazo sala na président Werason. Donc bonne chance. Voilà. Préfet Shaingenge Papa Rio a payé ba bonne chance na album Oyozo Sala na président Werason a payé ba bonne chance vraiment mou salam alamu. L'on ici vraiment to komi vraiment na souka. Il y a une émission na biso moko na lelo. Na si na émission lelo na yamba ki Papa Rio a dali ko évoluer na Wenge BCBG ya Jibem Piana. Papa Chéri Motopamba. Papa Rio pesa biso mo ya séparation ya émission moko na lelo o pesa po ba dédicace ba bori ko mona yo comment. Oui, moi séparation zaka que ba fan na biso tous les vrais bon continuer toujours à soutenir BCBG. Et donc c'est oyo mais ça on peut ça ba merveille. Donc bon soutenir en toujours bientôt bon sepela nzala atozana nzala ya ndenge nini atozana nzala ya 10 ans mais ce que les repas moko bien préparé au beau sana que vous avez nzala ata 10 ans vous allez calme disque na bine ezobima bon sepela vous êtes déjà au sepela voilà moi bambote ça va bien. Oui bambote na pesi na Roger le combattant le grand sniper. Na pesi bambo théâtre na pesi mbote na Espé Manzoki tala moto tika kime pende zozo kiaza viva tobe asi azongisa kime molimo ya moto zalaki no kokaresenga ikor lelo pesenga mokongo sans porto lo batoro voir na pesi bambo théâtre na pesi mbote na Winnie ya Tembo en direct de Turquie na pesi mbo théâtre na pesi mbote ya trop loko na et pas Gijou Maela moto moko bien na pesi mbote ya trop na pesi Dada Kanda mon ami personnel plus qu'un frère na pesi bambote ya trop na pesi Prince Bamieno na Dallas na pesi pe bambote ya trop vient na Jean-Pi Mongala ya Gigi Mangwana masa na Sorozo Mirozo petit nangai Didier Mpiana tonton Stemai petit nangai Trésor encore le Lentelo na pesi bambo théâtre vraiment moi ebelé donc na pesi mbote na Edobila les grands mayas na pesi bambo théâtre na pesi mbote na Babi Makumbi na pesi mbote na
Papi Ndefla, n'a pas mbote trop, Mathieu Mbumba, l'administrateur, n'a pas mbote, on a reçu qui ça, n'a pas mbote, on a fondé dans le chapeau, na Yemoroel Salvatore de la Patria, bébé à 52 ans. N'a pas 52 ans. On a papa chéri. 52 ans. À l'équipe demi-siècle. Donc, ce qu'on monier, le roi bébé, mais Azad déjà n'a plus demi-siècle. Donc, la personne n'a bébé à 52 ans. Pourquoi pas bébé à 53 ans? Donc voilà quoi. Check jamais pareil. C'est du lourd. Mikolo na ba mboka ti. Donc olinga rango. Mais ça la rassemblant. Comprendre? Check jamais. Na pesi mbote trop dans Richie Bokoyo. Soda makasi. Soda papa chéri, la PC Massa na être zégué, un mouvement le meneur de jeu, la PC peut bambota trop, place Azali. Voilà, la PC petit nangai Christian Chambouy, la PC bambota trop, place Azali, Christian Lemba, Chambouy, la PC bambota trop, les grands mopila, les grands mécanos, Montomoko bien, Montomoko, le babien Montomoko. Voilà, comme in souka ya émission na biso mokolo na lelo oyo nayambaki papa Rio azali ko évoluer na wenge BCBG ya JB Pia na vraiment émission l'équipe kitoko et l'équipe 5 sur 5 vraiment na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na Papi Bandala shooting puis sans oublier Cédric Makela l'homme valable mobali ya Ashmaki Renmer na pesimbote na apôtre Diamine Linzoke Mbombo Char de Dieu na pesimbote na bavocat nanga maître Daniel Tumba maître Pongo mon avocat Kambeze na pesimbote na maître Melchisedek Panzu na pesimbote na famille Kautako na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles na pesimbote na Josélie Mapoata o bazaba ya nanga Josélie Mapoata Richard Mapoata José Mapoata tonton Mapoata na pesimbote na Ali Boudiaki na pesimbote na Priska Jeko et sans oublier Chimène Kouke Papi Kiako na Paris na pesi mbote na boss Faustin Mambote et international yango évangéliste international Ange Mwamba ale de campa Fiston Yula Lukaya na lokola mawana na pesi mbote na maman social mama tu pasteur Tetenda ya Chao soki boboyi kondima botunatani zayal bamona mayuko kabona na biteni mibale soki boboyi kondimi otuna baprofeta bal bamona moto kotumama netumbelo zambe wakabungi oza zambe lelelele ani zayal bamona mayuko kabona na biteni mibale soki boboyi kondimi otuna baprofeta bal bamona moto kotumama netumbelo